naye moko le descendant prophète Kimbangu assez azaka moko na ba idéologie boy les peuples s'expriment zongi na kati ya plateau boyebi tozala na terrain sur to zongi mbunzu na mbunzu teti na teti nenge balobaka kwata bora awa nde makambo ya Congo est-ce que ça la souffle so ça la souffle émission na bino ndango les peuples s'expriment version plateau naye moko assez mokonzi ya terrain na bisaka bino ke le descendant prophète Kimbangu azaka moko le petit-fils de Kuku Pemba est-ce que ça la souffle tout le monde gouvernement de l'anga et si les bateaux souffrir solo par maladie à se foutre de rien et bien que tout ça l'ingato zone sambo kanarai mboka vraiment et ça là qui déraillé c'est razo chali que les mana policiers na mbongo moto so ça la souffle ya la kasiawat to bana masolango match c'est ban wazalendo farde saison wanga na yango na yebité basa ba rebelle lobby ba ko balukela gouvernement Musée Alobaki ne jamais trahir le Congo machete au pépère de Pesaka les lois yango mone comme si ba kuluna partout na Kinshasa libu munzale likoloba le social ya peuple congolais déjà passé yango yo mai ebimakate tant que asa souffler nous temo match katana exactement konza Teresa Ndenga bobeta pendant 2 heures du temps ba carton ça est-ce que député ni na chouaki nana ba carton jaune nana ko mériter yango et carton rouge nana ko mériter pe yango 2024 mwezoya nana bino bokona souffle bela na zo bisabino match zo continuer nana siffleté bola mabiso na FM TV avec Yomoko le descendant prophète Kimbangu na le peuple s'exprime version plateau match à Mose Bandi. Eh oui, na ebisa bino ke photo zonga assez yeyo ya Florent Nyokono moninga assez yeyo joueur FM numéro 9 transfert za combien oboyi ba idéologie bozwango wapi na ba chaîne nini na bandiko yoka ke mutu moko boya bandiko ya netika ate okokoka le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba moi na maître Billy Maloua fils unique na lobi bien fils unique soko osilike talio fils unique à Maloua ngaye moi alika muteme moi fils unique FK comprendre jango est-ce que yo okoka yo kozala tonga na zayo dete mu ya zalanga ko ate okozala te nga pe na kuti kozala yo te FM TV makamundo yango na bisaka bino ba idéologie boye nanu te azalaka peka neti biso abandaka pe makamoko neti biso tia koma wana azalaka peka boye boye ko mutuna ngake ndeni na koma te nzambe otikala ka nzambe kongo okabwana te amen ekotikala ko kabwana te na lobi yango botala anga bien ngala lokwa ba journaliste nyonso te au descendant prophète Kimbangu taya ko sala ba déclaration na osala ba déclaration taya ko lakela na ko lakela nanga na lakelo mabe na yebite nanga na lakelo mabe mutolona bakunda pa wala Kongo ngala alo wa bango nyonso te tant que zo bumbisa mboka na nga na ko lakelo mabe mais tant que zo linga Kongo na ko bakende liboso na bandeli bien nanga na lakelo mabe na lakelo mabe keba na baliru wana keba na muto ngasimbela Kongo mandoki na lobi bien asa lobi keba na muto ngasimbela Kongo mandoki na kombo na Yesu désordre kozala te na kati mboko oyo amen ba soda Kimbangu bakobima dasi babimi déjà nkola sa révéler nga déjà na lali na butu nazo pesa mino révélation za lukutate nazo pesa mino révélation bachaki ba policier na nzela na bangi balobi kete ba policier baza na capacité te mais tant on a yika kombo ba wazalendo place na zalai na butu na telemi pongi pe mbala mo ekatani na beti mutazai pembe na ngabike makambo changer nazo lobela bino tant que naza aliboso les descendants zoloba o descendant Kimbangu o tu nanga nini na yebisoko des autres zala lobaga Kimbangu uta na mabelote e olia yo to yambi mama moko uti musika mais na kutanga kutu kombo te na ko présenter yete mais yemo ko se présenter mais au moins kombo Madovala la marraine yes kitoko na lengia merci uti na wapi Bruxelles Belgique o lugani mais amboka nanga yoza de père et de mère de 100% de père écoloté mais de père et de mère non de père et de mère ah bon il y a souche
droit de sol encore 100%. Bana Bissel, Général John Chibangu, joueur na yo omoni, ACE yo. John Chibangu, batelelanga Congo, bisika bacho wana kanga yango. Oya sakani liaye. Na lobi be asa lobi liaye. Kolia o pasolo michopo tu ba liaye. Keba Congo makambo la mikolo na komo la kila batumabe. Na komo la kila batumabe. Ba oye pour la première fois na plateau na biso, j'espère. Oui, oui, bien sûr. La fois passée, Narataki. Ouais, ouais. Maintenant, je suis décidé de passer, non? Et pas moi, Namboka. Très bien. FM. Nous avons le droit d'être seul sur la terre. Maître Billy Malou à Clofas. Number one. On comprendre, hein? On comprendre. Et le belé que c'est. Vraiment. Donc, naïe, tu as obligé à koya. Très bien. Ya kozonga parce que chef de l'État Mkonzamboka alobaki tango alobaki que diaspora tozonga biso tomonaki yango mabe ebetamaki mabe bato balelaki mingi comment mokonzi obebisela biso masolo mokonzi amonaki déjà na musika parce que moi j'ai grandi à Bruxelles. Ok. Dans sa vie mingi na Bruxelles que a na Congo. Très bien. Et je connais pas bien vraiment le Congo. Congo est Zamboka na biso. Très bien. O toyekoli kuna na libanda. On peut aussi koya nango awa to transformer pour na aider peuple na biso, pour na aider peuple nani batu nyonso bazana kata mboko. Parce que quelque chose d'autre, chef de l'État, c'est pas un magicien. Chef de l'État, à quoi peut s'engager bord les lois, le but que Madame Madova, tu dois faire ça. Est-ce que chef de l'État cause tout le temps c'est mananga? Non. C'est à moi. Na ko sala pona bongisa, ou na ko sala pona babisa. Très bien. Ou na ko banda ko babisa kaka. Ce qui na babisi, tout ça passe na komba nan. Chef de l'État. Parce que même ceux qui balobi que parce que naïbi que peuple na biso, je vais te dire quelque chose qui est vrai, même biso na libanda. Peuple oyo, ngana zaka mingi na biloko ba congolais. Je suis tout le temps avec des anglophones. Ok. Voilà, parce qu'on ne se connaît pas. On est venu, on avait des idées, on pense pour l'Afrique, on va s'aimer dans l'amour fraternel. On s'aide. On n'a jamais de problème. Mais dans la communauté Oyabiso, je parle de moi, communauté Nabiso, et que c'est la Batumakam. Ça, tu connais ça bien. Communauté Nabiso, le Lobakoko Bambelo, Likambwebimi à solo. Et ça l'a été que Oza Jar. Tu comprends? Très bien. Jar. Donc, ce qui va honnête, je suis d'une femme autoritaire. Je n'ai jamais volé en Europe. Awa lingala mama Madova la awa nde lingala nde makambo. Oui, natikali koyi bate na mboka poto. Je touche pas l'intouchable. Yoza côté ba chekulo zalata. Natikali ko salate devant l'Éternel Dieu des armées, je crains le Dieu là. Nzambe wana je l'adore. Très bien, c'est là nanu. Tala na caméra lobana liloba pona Congo yo. Pona Congo oyo. Congo oyo ngai nazangisa ebele yanga pona mboko. Très bien. Pona mboko yo, j'avais accepté n'importe quoi pour ce pays. Ngai na participé na un plus na mboka oyo. Si Madova la marraine. Nani mutoko bimalobi kayebi ngai te. Je peux dire chef de l'État aime bien me dire brave dame. Tu comprends? Talaka mokonza mboka zo bengo brave dame. Ça veut dire que oza moko parmi ozakana mayele pona makambo mboko tobunda ngai nazana des anomalies na mkongo nanga biso ba beta biso omoni police belge biso to beta ma to mela gaz ya 0 mètre ozo mela gaz boyebi esika ko kendete akutu bozana manteka boko pakola mais bako melisa bino bakangeli bino na bus pendant si combien de temps là. Après boye kolongo bakangi bino lisusu bolali tongo baye kotika bino non solo pour bender la Congo telema pour bender la mboko était toza ba pionnière parmi les pionnières ba décida corps âme esprit pour na mboka na lo chocho na poche. Très bien. Ndi mo bebisa nga na bebisa ba montate na ba montate montate balobate
Nous, on a fait. Ngai na abandonna bana na ngai na bana ko abandonna ndako na lala ka mboka pa mboka. Ce qui toke, o toke nde liboso kuna biso toke, biso tozalaki déterminé pour la RDC Congo. Très bien. En tant que maman, Bobo Tibiso. En tant que maman, Bomemi Biso 9 mois. Oui. Liloba moko sacré to liloba moko ya pouvoir pour na Congo. Liloba pouvoir pour na Congo, le Congo restera uni. Amen. Et kozalamen divisé. Amen. Ata mukolo moko te. Amen. Si c'était pour la division, elle salema depuis longtemps. Très bien. Basi ba échoué tant que la prophétie de Fumu Kimbangu. Wow! Et kotatolama jamais le Congo de Fati Béton et kozala kaka Congo ya Boanya. Très bien. Moi, je prie chaque fois à mon Dieu, Nasenga Kanzambe, pour l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour du peuple congolais. Le peuple congolais, tokoki kozala, bakumba kabiso, zaneti mo pepa kai, nande tolo bakana. Okomuna muntu ayebo, bakosi obo, yondimi. Mais, peuple azalaka bongo te. J'ai fait Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tanzania, bisika natamula partout, en Afrique, sauf que na Congo. Parce que j'ai trouvé que mais les peuples congolais, on dirait on n'a pas l'amour. Oh, on a mon akanabi kolona mususo. Nazo mon ango pas na bisoté. Moi je suis indépendante. Je dépends des personnes à part Dieu. Tu vois? Très bien. J'aime me faire de moi-même. Nalingakate nalandakabatu nasimati. Moni nalandakate tant que je suis l'enfant du roi des rois. L'enfant d'El Shaddai, El Shikem, El Sabaoth, El Missi et El Glorieux, El Puissant, El Amen. Jamais, moi je n'ai jamais craindre quelque chose. Je suis toujours la tête et non pas la queue. Oye Kishasa, ba projet nous anime. Ba projet nanga na Kishasa, c'est quelque chose. Moi j'ai mon husband, fondation Nangaï, et je crois que Eza, si je ne me trompe pas, plus de 15 ans. Donc plus de 15 ans. Oui, ou moins de 15 ans, mais c'est du longtemps déjà. Nani nangai, husband nangai, na edaka déjà. Na Bruxelles, ezam sala na linga mingi. J'aime beaucoup, j'aide beaucoup et j'aime beaucoup aider. J'aime des orphelins, des pauvres, des femmes veuves, des personnes âgées et des pauvres. Avec le paix que Dieu me bénit, j'ai toujours fait. Très bien. Nazana batwebele na funda na yaka ate mais nazana balobeli nanga o balobelaka madova bazana mboko ebele na koki ko bimisa nombre te de Western Union que j'aide. Je peux dire ça que les gens fantômes parce qu'on ne se voit pas. Muta bengi ka pesi kombo mama nga ba pesa nga ba kombo déjà na mboko ba benga kanga mama du cœur. Nazana bakona ngai a na mboko. J'aime vraiment. Je souhaiterais mokonzambo kana kanisika Hollanda ngai nalingaka ba nani ba handicapé barbinos les gens délaissés là donc nga naza mama na bango. Est-ce que banda so oketa la bango to naso ke ne kota la bango parce que ngai chaque année na pesaka donanga sadaka na ngai chaque année. Ce qui n'a pas essayé na Congo, je donne à manger, à boire. Toujours. De chaque année. Chaque année. Mais awa siko yo local les awapi. Chaque année. Te local c'est quand tozo zo bureau na biso. Oh très bien. Tozo zo pona ke to. Bon s'installer. Pour s'installer. Ezamboka na biso pourquoi pas na koke s'installer. Très bien. Ndenge mokonza mboka alobaki j'ai trop resté en Europe aussi mais il est grand temps toya to sala bilanga toye kole bele netinga na yo naza na ba métier nyonso na frampona ba métier nyonso ko nyonso métier je suis dedans. Donc na kati so kolanda bien que tango zozwa bana wana to balbinos wana ba mama wana do ozo former bango par catégorie par catégorie. Tout à fait. Nazo former bango on a ezanine parce que abayi bakabat ba plan ba. Très bien. Donc nazana ebele, je vais les former to ko former bango.
toko former bango, toko créer na biso par la grâce de Dieu nini école de métier, de formation, parce que tu vois que l'homme blanc a ça là, centre de formation est belé. Très bien. Au moins, ce n'était pas comme avant. Hein. Ils ont eu que avant c'était qu'il faut qu'on ait des classes belé qu'on ait wana et ça que le temps passe et ils gagnent pas. Mais maintenant, on va modifier des choses là mon konzambo kayebi et comme bref. Pourquoi? Pour faciliter les gens d'aller travailler, apprendre le métier et aller travailler. Comme ça, bango bazo kata ba impôt na bango tranquille. Donc, awa toko former banana biso, toko lakisa bango ba kokota na ba formation na biso na makambo nyonso toko tia poto lakisa bango ba mama na biso baza ba alphabétique. Oh bayebi kotanga te kokoma ba mama nyonso ba koteka pondu ba koki koya na bango même un samedi ba prendre ne fait que je m'appelle muntu kombo na ngai ezalaka mama tel po moni bateka ka bayebi mbongo mais pourquoi pas on peut les aider, tu vois, on peut vraiment les aider. Bana oyo na solo la na bana ba mususu bazana nzela mingi pe balinga kokende na centre te bisika ezate ke bato bazaba orphelinat eza ebele et tout, mais toko trouver solution na biso ya ke bana o bazaka lisusu na nzela te. Ngai nazolo beloko namonaki na Nigeria namoni makambo ebele na vandi na bato bazana ba nini na bango ebele na ba fondation ebele même na fondation oya musicien oyo Flevana Banya bango nyonso parce que kuna nazana amitié ebele hein. Pourquoi pas on peut pas le faire chez nous mokonzi alobi toya liboso na bana linga koya na Congo te na kendaka partout je ne sais pas pourquoi pour na makambo o to monaka et nos amis aussi congolais tu trouves que je vais pas m'en sortir, je m'en sors pas. Donc ce qu'on a déterminé, j'ai déterminé naza déterminé pour na koaider bano ya mboka na ngai. Pourquoi na kena koaider ba mboka mususu ailleurs et chez moi, il faut commencer par chez soi. Est-ce que financement toto benga nani nazo financer yo? Ndenge na saka makambo na ngai. To mwa mondele mo njemo boza côté kuna te. Non, intérêt peut faire non? Non, intérêt faut ezala. Na sololi na partout dans le monde parce que naza très intelligente hein. Et na sololi pona onde na biso pona tosenga ba aide na biso na ba Australie, Canada na sololi États-Unis na senga kape mais na silisaki kotinda ba document ba senga kinga ite parce que na Bruxelles ici kanga na koleli na si une fois basi ba proposer ngai pona repesa ngai 10 000 matelas condition ezalaka toi-même tu dois envoyer mais condition na temps na ngai nazwaki na contact côté soki nazui yango na okende na ndenge nini et tout, mais il y a moyen de prendre des choses, de donner des choses yo moko zo futela na ba conteneur utindi ango apoter kosunga peuple na biso. Donc ça veut dire que orphelinat ne za na ba condition moko boya bien. Orphelinat na biso parce que na nini na biso na chat na biso eza na biloko ebele. On a beaucoup, tous na droit ya kosala fret Ariane awa, tous na droit ya kofongolisa impôt et sport, tous na droit ya kofongolisa Western Union, biloko nyon surtout na transfert na nini parce que l'État belge a validé que nyon surtout. Je sais pourquoi j'avais dit tous na droit kosala ba salle de fête. Tous na droit ya kosala même Oxfam, c'est quelque chose optérien c'est tokoki kozwa même 5 conteneurs et tozo kabela bato na biso nyonso tokabeli bana et tout mais écoutez ka les a ebele tokoko sala magasin na biso ya moins cher. Très bien. Opti rien comme en Europe magasin moko net bilamba kitoko ekoko sala $50 biso to tiango $15 $20 $10 tout sali bongo to komi opti rien donc mon bongo na nde muto kosunga biso pe po to futaka bato to ko engager kuna bazo ya kosala ba misala il faut to sala ba bilanga pona ko lesa
bana wana. Très bien, au touché pour Bilanga, est-ce que vous avez déjà un hectare déjà préparé ou comment? Na ba hectare, j'ai quelques hectares na ngai privé. Voilà, ça c'était pour moi privé pour faire. Ba biloko na ngai oyo na ba mindele na ngai na sola kana bango o koko sala boko neti ba chinois ba proposer ngai naza na marque na ngai ya piment. Naza spécialiste ceux qui na sali piment bala si matin on a na memela. Très bien, au tout arango. Non, je fais avec blender. Ok. Tout tient na ba blender et tout na sala kanaza number one na pilipili. Na sala ka pilipili marché na nga na sala ngo pona ba mindele côté batu mwindu naza na wana ba marocain bato ta na ebo ba leli mingi nini no keyo livrer biso ba pimati na ba pizza pima ya mai ya nini na pesa ngo kombo abari. Abari. Ouais. Je crois que tous les marchés on a pour nos Lexa Spot nango awa. Voilà, naza na ba étiquette nanga naza na biloko nanga mbala sima na ko salelo nano. Ndambu oya nan komeka na bato na biso. Te wala photo bongisa liboka ngulu. C'est ça. Oya yango bonga be ngulu. Kasi na ko ya soki na ye na memi na ngulu pe. Ya solo. Na liboka ngulu. Donc tezola na makamu plateau jour wana kozala bien. Donc c'est ça. Donc naza na baide belé. Très bien. Tout ce que ngai parce que ngai na frampona qui na Bruxelles là. Je suis pas na yebiso que naza indépendante. Très bien. J'aime bien faire de moi-même. OK. Na kati ya mutoki na nga moko selon la Bible comment dit toi commence d'abord le Seigneur va t'aider. Allez aide-toi et le ciel t'aidera. Ngai pona mboka oyo j'aime mon pays. Très bien. Ngai j'ai accepté de perdre tout. Pona mboka oyo. Moi j'ai perdu tout. Pona mboka nazo ebisao. Omoni moko bato balobaka oh ba combattant non combattant combat na biso ce n'était pas combat des insultes ou quoi c'était combat des changements. Changement to bana ko senga pona mukonzi ya mboka nanu aza mukonzi ya mboka te c'était ça pona ko restaurer l'état des droits pour mutunyo surtout à s'en sortir et ça te que mukonzi tel yazo ko nyonga batu oh parce que tolo bana lo ba exemple ya nani pour ne pas citer beaucoup de gens na lo baneti exemple ya John Chibango que je salue en passant. Voilà, asseyez. Totangaye parce que yena koko tangaye na toutes sortes na koko tangaye. Vraiment. Pour ce que yindi nga kanga ngaite ya. Oh. Merci. Moi c'est qu'à citer pour privilège te bino basi malek ça. Na ko kangaye. Ya te wana te. John Chibango Zolanda. Yé. Na takine. Donc na koko lo baneti exemple to lo baneti que John Chibango zo sa musala na ye. Musala na ba pesi était que pona kakanga batu dans le vide té. Il y a net intimidation ko intimider batu que ce soko boy popo on examinga ezamingi et que muntu asali loko boy que parce qu'aza un tel donc basimba était c'est ça que nous on ne fait pas. C'est ça combat na biso. Quand personnalité asali likambo mokonza mboka il faut kangaye. Agir comme tout peuple congolais. Je koko mulumba makambo na yoki na kokitsa micro awa asa sakalaka te. Je koko tokobeta masolo wana. Je koko nansi na yoki beko pe na moni ba image. Awa asa aratsa mutu te o arbitre osaka no rouge. Osaka no rouge. Je koko na yoki te me na moni makamuni eleki na kingabwa. So moi ko balancer ba image wana ezate parce que bino mo moni yango je koko oyaki na kingabwa na ebite so robota mana kingabwa nga na lobi asa lobi be yana bato pe babanda kingabwa ogoleka ogotika pe kingabwa ba ope baza bagoleka bagotika kingabwa ongo ko fura ngo koma yayo te na ndenge nini ongo sala monde à part je koko fongola matoi na lobi bien je koko asa lobi fongola matoi biloko wana tika yango. Toi ba congolais babiloko na tolingi yango te babiloko na est kuna il faut kota Rwanda na lobaki nango na lobaka awa na FM ke Kagame na nanga mikolo na la no prière tozo kendo ko kita muke alors bana Kinshasa to borfelin balbinos bakoze la nuit n'est pas na yo na obosani na ba handicapé. OK bolimbisa ngai bolimbisa ngai ba ndeko na ngai na lingi
tant na okutana na mokonzi mboka très bien na kosenga place wana ko poyende po ekutana na vie non vie pona okutana za problème te soki abeti kuna biso non biso toza bae oto to vanda na ye toza besoin tozowelela eloko moko te ah ouais si soko za mwana ndako e bon yo welela ka fufu ndako na bino e ba na ndele ata ba voisin ba ye otiki balite c'est ndako na bino et le bébé mais c'est monga naza mwana ndako mwana mboka lisusu très bien nazo welisa eloko moko te pa ata na vandi na stade na suka ta mkonza omona nga lobi la marraine est là j'ai vu brave dame ok donc biso tozo soutenir ka toujours que mboka oyo est comme quelque chose de valeur amen ngamen nazaki jour moko na betaka monde nazaki na Sénégal ba sénégalais ba camarade nanga ba sénégalais na ba Mali puissance je salue en passant bazolo bananga ata même na Côte d'Ivoire est-ce que koko yebisa fati béton mokonzi na ona ya ko bétonner pe awe pa na bisoté to signer na communauté africaine kuna bandi mazala mokonzi Afrique mobimba ngano lobi c'est vrai oh aza bien président na bino mo finga kaya lobakata alobani moi na leader aza leader ye azo bundela kimboka na on est là nakanisi ke mokonzi osala ibeli azo créer ba misala parce que kobosa na te c'est pour la jeunesse mandat oyo eza mandat ya jeunesse pour jeunesse bana na biso ba kokolo na biso nde bato ba otikala na mboko oyo donc mandat oyo eza mandat jeunesse mandat oyo tozokende nango très bien donc ça veut dire que koyana yo eza juste pour na kokutana ba peso espace to ba cho maboko comment maboko normalement on a toujours besoin d'abord avant de osenga maboko mais yo moko banana ko bundana zalana capable nous on est des gens qu'on est capable de faire ngai nazaka l'imposante quand je pose yanga makambo et ratarati ngai nalobaka je vais faire ça et je le ferai et ça on a problème mon côté mais ce qui tozo sala toza toujours besoin d'un aide paix quand tu fais un homme blanc ce qu'on peut l'idée l'argent c'est quoi ce qu'on a maillé l'été yebsanga yoko sala makam ekindi liboso kiyungu wana ozo mona ke fatia mutamael ya fatia abeta nalinga ko benge fati ya fati abeti dada po aza abeti azo tonga na silence mukonzi ya mayela otonga na non ngana kena ko visiter kuna na sebo na ba route de Kimwenzi na moni biloko ya fati Barcelone azo tonga wana il faut être intelligent. Maman et mokutu nazo zela ba inauguré comme ça na robota bana 6 pour la gratuité. Voilà makamwa na kolobata robota c'est robota lisus. Oh, no bote pour nani ba mais bache oh. Maternité comme gratuit partout. Général John Tibangu ba charge makambo comprendre. Nani. Tu connais citer déjà Madovala. Yes. Kishasa yango yo oui borfele bazebele oui tango zolo babiloko yo baza ebele ba robenganga asaza wapi olobi moya suka ya kokabwana nano émission mais ya kokabwana te libela base la nini fin de l'année yango est-ce que zo préparer moi soirée moko to de centre moko to comment na ebisaki yo par la grâce de Dieu toujours tchanda zambeli boso makamnyo surtout c'est lui seul que moi je mets tout mon espoir. Très bien. Parce qu'il m'a toujours donné, aidé et écoute, j'ai frôlé plusieurs fois l'ombre de la mort. Je suis parmi les morts que Oyonsamba bimisa. Nga ozomona naza témoignage ya koyebisa ote ngai na sina sila makila nyonso to mais naza vivante nga passe ba tout tanga na train donyo sona à cause ya bolamo yo sala ya nazo ebisa on ne peut pas être enchanté moi toi-même très bien mais ngai naza na bato babondela kapo na ngai na bamboka nyonso bolamu na ngai elobelaka ngai koya na ntembe te koya kolanda ngai na nsima ke nakosala mabe okozwa mama na ya raba vraiment ya moto ya El Tabera muntu akoboma yoka mokonzi na ngai liloba suka ezali bana mboka mbote na bino nyonso tu mama na bino yoyo ba handicapé ba albinos ba pauvre ba maman veuve
Donc binonyon surtout au bozakana pasi nakanisi que avec l'aide du Seigneur bientôt Nzambe akosalisa biso n'infise que ata une fois par mois boyaka kozwata fufu sakombia fufu. C'est ça que bit na biso to lingi to travailler. Je suis votre maman. Naza maman mawa, maman na maman boboto parce que le Seigneur c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Ngai ezam sa nanga nzamba pesa ngai. J'ai fait pour depuis très longtemps. Na nanga na mokili po na kosala po na batu ya Nzambe. C'est ça. Naza simple, je ne suis pas compliqué, mais j'aime pas qu'on on faut pas m'écraser dans Sapiasuka. Moi mbote na moi batumi bale misatu. Oui. Moi mbote na ngai na pesi nanu na staff nyonso tikalia ba diaspora nyonso tout na pesi bino mbote mboka na bino yango yo boya. Biso nyonso ensemble. Ce qui est fongoli bosali botokopesa peuple musala toko aider mokonzi mboka. Mbote nanga pe lisusu na pesi na John Chibango là otie. Je te salue en passant. Na pesi pe mbote nangai na ba pasteur nyonso o ba soutenaka ngai na prière. Très bien. Na bana moka oyo balakisanga bolingo to yebanite to za famille po to za bana Congo. Nyonso tu bosala ka pona ngai na tangi ba message na bino nzamba pambola bino, nzamba pambola Congo. Nzambe apambola fachi beton mokonzi mbo. Nul n'a le droit d'être seul sur la terre, maître. Et puis na sanité, nzambe apambola fait FM. Et grippe nanga donc oyo eza staff nanga. Ba bino nyoso bana poto ya osamba kutute nzela yango yo. Ase yoyo. Yango yo donc tokozonga. Très bien. Pona makamba Alsven sans kobo sanate. Na edaka il y a plus de 20 ans. Na idakabande ko nangai on allait là chaque jour à l'est du Congo na travaille kana médecin sans vacances je donne puis que j'ai signé dans mon compte na pesaka. Très bien. Nazana bana o ba viola ba bika na mbongo na ngai ba opération naza j'ai des preuves mbala sima na yo la kisao moko ozo mona mondele soka zo kumisa yo alobi si on a une dame comme toi, si vous êtes seulement 200. Merci. Parce que depuis na pesaka kaka tik l'est à Congo ça nini exoa kimia borozwa ba image na ye d'ici là ya ba descente na ye na promettre bino bisika pe oyo organisation to site ya orphelinat kozala ba site nyonso donc aza déjà ya bino ya FM TV assez pour comprendre que bon joueur nul n'a de loi d'être seul sur la terre mon royaume mon pebe ta moi libaku bozala ki tel mebele John Chibango mon général ya yo yango wana match silit assez lingaki yo mingi Janina Sala banda ko beba pakiti sa asundi pakiti buka la